ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muke kangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Naïe na face à Charlie Lelo et pour annoncer au démentir Liwa Nayo. Au démentir Liwa, donc voilà Dauphin. Et là comment ça lui passe? Quel niveau il y a mouté mamabé ya ba peuple congolais. Congolais alingi muninga na congolais à souffrir. Namona ka Dauphin ozo souffrir et comme un sujet ya kotonga Dauphin azo souffrir. Dauphin asombi mutuka. Dauphin azamutakisi. Ndenge tose bele boye bande konanga baye biwan show ambiance à danger. Dauphin okotambula toza bilongi moko te. Ndenge toza bilongi moko te tokoki pe kokokana ndenge moko te. Lelo ngana kufa. Bana nga kulana na via pasi. Dauphin. Oui. Nakula na via pasi. Ngana ola le torote mena na saki. Tigolo baboy. Si. Nakoko lingate pasi ngana mona sevi nongi jibile nongi onesha nongi de gauche nongi basibirango. Dauphin na yebisa nzambe na mosumuki ata na kufi lelo a permettre nga na bimane to mona kana ba film nigérien na aider bana na ngai. Songa na kufi mutoko aider bana nga azata na yebi ndenge bayokela muninga mutema likuna te na yebi ndako nganga te na yebi ndenge basala ka mutu mabete ata na les poisons siko ata bolesinga poison na kufi ozo succès vie de loin boko zo savoir faire bien musala ya vie de loin et non totika mutema mabe eza importante ngana tili de faire poison kaka ngamo na misomeli ya uniforme na ufaka siko na kufite siko et puis tant que tu l'as posé avec un autre pour le banzela la bango bamona ngati ba dit que tu la mona nzambe au bien invisible. Voilà, merci l'artiste s'est exprimé messieurs dames. Posez le bilan ba les Antilles Kinshasa Radio Trottoir. Ou bien ce que ça que muta a créé ba masangona ya liwa pour le nombre de vies mais na muto a vie de l'inté. Hein? Mutu ba fali Dauphin a créé neka news vie de la Koufi. Betata li solo ya mama na yona tata na basala kinini po yo botama. Attends mode. Vraiment. Je n'anga Igo de la forêt où est son a PC bambo trop. Papa chéri motopamba. Vie de le papa chéri. Vie de la okufa. De la okufa. Basiwa. Papa chéri motopamba. Dauphin. J'ai fallu passer un car. J'ai piano. Oui, c'est moi papa chéri ba comédien. Na yimi ke poser na ba ligne. J'ai non c'est la car. Tana yoka ki sangwana isalanga plaisir. Viens nanga papa chéri ndoi nanga jibe piano moto pamba. Bon. Grand artiste mboko yo alika sa vie de l'encar. Dauphin na luka ba na kena mareno na somba ba bidon vide. Ya be sens na tena ndako. Car na ozwate po batu bakoteki diabo papa chéri. Papa chéri message koyoka batute sala oyo mutema no etinda. Excès de koyoka quelque part et bo mapi makambe belé. Voilà. Non, je l'ai mis tout kananga. Na soma da be essence na ngisa na ndako. Soko pesa nga mutu kananga te. Na zo ba na miswa biwan na komizi ki sana kasa ndako. Lorsque na mutu na vie de loi mystique. Par exemple ba ligne mo sege. On fait sege. Président vie de loin. Papa chéri va comédien. Je vous salue mon président. Je dis voilà, papa chéri. Voilà, merci beaucoup, messieurs, dames. C'était là l'émission B1 Show. Et puis, Dauphin, ouais. quand le papa chéri, on peut s'en accar.
eza nango te nayebi nde basombaka motuka eza pe te nalobanga mpona flate mais nazoloba ke atala na motema na ye apesanga motuka na nga oyo alaka ngai Voilà. papa chéri epuis nakolia nango kaka na biwana biwana tour oyo nanga na ye tokosala yango na kati ya motuka wana bafanatike nyonso oyo nyonso bafandi awa tobakobenga bango na telefone. Ok, voilà, merci beaucoup. Il a dit, vu de loin, souvé, il y a un comédien. Papa et Chéri, phénomène il y a un comédien. Ça, mon corps, il y a un comédien. Bon, na ticket la tête, mais ah, il y a casa déjà souvé. On a comme on a pas popi. JDT. Tout n'a rien. Pas popi. Tout n'a rien. Nini. Et dans la JDT, il y a Jackie, Bambo Tatro. Soki ezala ba musicien oyo ba milingaka bango moko lokola JDT azate. Oh, Dauphin ezala batushi bakana JDT mais ko sa 4 jours amoni JDT mais asaka na ndako abimite. Oh, JDT na ndako na ye ata balambi apesa combien na téléphone. Chambre ata 16 split. Donc JDT est égal à Papa Chéri. JDT avec tigre biloko. So ba petit coco. Nani presse biloko tiana se bamusaka liboko abende basani akangi porte to voyage na JDT tokebeta na matadi avoyage na badra na bakuse kita simabisi mo alala alamuka ban owa pese alamuki azipsudra presse owa vie de le local, soma mbika antribostat et dans fort. To commis 0 heure. Na JDT na matin. Batune papa ya Jackie, olani pa popi. Revendre son allé, baluklanga bombo. Entendez. Ya Jackie, je vous aime bien mon grand frère. Dis la poste voilà. Cara de Kuta, je vous aime bien. bon. Dauphin na fin de victoire 207 et Wuti na kauka ezo ya vitesse pour nous atteindre na 207 au na kabanga chauffeur a sali coup de avec le roulage alinga kangabiso coup de gaz roulage pour rater Apungwe. bakenda rater Bakei. préserver le courage poli atingi roulage oyo ya nani Ya mama. bakomi na zandu roulage chauffeur na receveur baboseli ke bamakaki roulage na victoire bakota malewa te Bakoti. elenge malewa babosani babombaka victoire te Babome. ntango bazwi ya Dauphin roulage alobi voilà desa certifienga bangoyo il va me sentir qui moi je suis un juda chef ntango bazoya chauffeur vide loin toujours azomona tala roulage oyo coup de gaz roulage mopanzi bakimaka te Bakimi. mariano Wow. kaka receveur olatika tiki te abeli susu roulage oyo ya nani Ya mama. roulage atali naza moto motu monene na rata kobotama kisimbi bafinganga oyo ya mama nabotama na pasi na rata sererene mama asala receveur nini bandeko nzambe ayoki kolela ya roulage après 10 mètres pine tobokaka te roulage amemisi ngondo azoya malembe Dauphin pour matali malembe c'est vinongi mes enfants jubilé onesha nongi de gauche nongi na loi bien roulage azoya na ngondo malembe boyebi lelo biso na kisasa atozala motunga te soma te liboso liboko na porte roulage tanga moni liboko na porte bi ça va chauffeur de phase d'éducation aye malembe ngondo na libokwe nzoka mutuka vola droite oba yetu wana capitaine oyebi kisasa ya lelo Congo kometa sola za mumbeko ataza monianga solela kaka na Swahili capitaine azwi ngondo nazolela na Swahili ayebi na Swahili te nazolela na Swahili na kumbe bajuore mazembe ni nyumba patuka bango kasuburia kasusuru kibocho nasemaka puti kazi moya ya mami capitaine aleli na moma capitaine abengi bakanga roulage tata moko azoleka na 190 costume kotala tata wana kuna ke oyo témoin de Jéhovah tellement
créé un embouteillage, capitaine de Kandawana a dit des agents en civil, Babé Tata Mercedes. Babandi ko beta tata leli na moment tata wana zole la capitaine zo beta ye mama moko ne kana wewa te Allez-y. alors bi mo major bazo beta makasi bo sali bango Nini. na capitaine na ba garde na civil ba ka te Bakaoki. tata wana pas bon si travail tant que major di kaka ndenge bo beta capitaine bandi ko beta capitaine babeti capitaine tata wana kota na Mercedes akenda kate Akei. capitaine leli yatuni mama asana yite nini mura anet FARDC la police bien asana unité nini mama wana bisia boliko sa kulinga nzambe te yango bozo nyoko wana major na biso ya armée di sali. Est-ce qu'on peut politiser pour but de loi s'il vous plaît? Ah d'accord, voilà, c'est comme ça les artistes. Voilà, c'est Congo, vous êtes bien. Merci beaucoup. Voilà, messieurs, dames, nous sommes très honorés ce soir de la présence de la Miss Tchangou qui est là parmi nous. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore très 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 fort? Merci, elle fait la fierté de la beauté. Miss Tchangou. Miss Tchangou. Wapi colonel Elvis? Quand colonel Elvis Tchangou. Miss P. Tchangou. Vite un peu moi là. Tchangou. Ah, Miss. Voilà. La prochaine prestation, messieurs, dames, la prochaine prestation, un artiste, il a fait un son, ça a cartonné, ça continue à cartonner dans des fêtes, dans des boîtes de nuit, ici à Kinshasa, Congo-Brazzaville, partout dans le monde entier, on le reconnaît. Cette œuvre que cet artiste a fait, on va marquer une toute petite pause avec l'artiste LM Soldat qu'on applaudit très fort. LM Soldat. Mokondimo Ekolobo Marco rappeur bo nie Zinza telengani nie menzinza telengani bongo nani mabe ya baya ya soki meli batikalaka kidi bakolo na ukitomelo te combien atatolango etali yote atatote tuke etali yote. Faites du bruit pour LM Soldat. Du bruit. C'est vraiment un soldat, monsieur Dame. Voilà, la RDC, la République démocratique du Congo, un pays, comme j'ai dit, beaucoup de talents, beaucoup d'artistes, beaucoup de talents. Nabadomen Nyonsotou. LM Soldat. Ouais, LM Soldat, félicitations. Tika bisoto te tuka. Na yokango, mais nani lisusu. Mais na sentir poussage nango. Parmi bato bazaki na mai moko azalaki te mais na sentiment ala sabato ke ya linga kayo apumbora kaleson soka kaleson za ya le kaleson lembi na kata pistana za bima boy kaleson tikali amona na kate soko atindi kaleson tikali tellement mai azoluka pangusa ya zamana bato bazuka ngapona yoke bato bamoni déjà salo zonga. Ok, ne suis pas par ce village. Tu me fais bien, mais on préfère les toi. La Gola c'est peut-être une fille bien fille, mais on préfère les toi. Voilà, on est là, on commence l'ambiance. Messieurs, dames, voilà, juste une petite information pour vous. B1 Show, nous sommes là dans des places publiques pour vous. Le numéro de téléphone est affiché. Appelez-nous à ce numéro de téléphone qui est affiché. Vous êtes je sais pas moi, de fête hôtel, vous avez des salles de fête, vous avez des espaces comme Planet J, à qui nous disons merci beaucoup au gérant DVD David et toute son équipe. Et moi aussi je dis merci à Iya Dadi Menayame, Dax Menayame, merci
et toute la grande équipe de B1 Télévision. Et vous suivez l'émission B1 Show en direct de Planète J, quartier 1, ici à Njili. Plaisir à trop. Alors, c'est le lobo il a produit un gade d'angadios. Non, boy, on a vu de lelo. Non, naza master isobe, naza master fiston, sai, naza master ya petit à Gianni Versace, vieux à Suneta, master ya Pakaloui, petit à Apo Firenze, mère voilà Baba Mungita, donc José de Londres, donc tu vois. Alors, na ningomoni moto aza sozi na wazate, ninge momi yebeli, ninge mi yebeli tango tala na kitala talo zo mi mona, awa penza donc moto zo répondre na ba norme na yo. Awa do fait lo kelanga kasi honnête na milingelaka do fo akele na piscine atikali ndenge ba bota ye fo tant na pète ka mafuta do fait oyebi ya beaucoup de gens et donc ça l'a passé au moins moi c'est que bota kaka lelo moi na mobimba tata na ye moi na bota mi lelo moi na botami makila bazei wana batanga yango te oyo kaka mwana mobimba tata na ye soko mpona mutu mwana foso elongi ya mama bia tata fona elongi mwana ata zwi papa soko aza mwana mwasi mobimba mama ne no oui mwana ata zwi mama na ye soko aza ata aza mwana mobali mobimba tata no si bato akasa kaka mobimba po bamonake ngai na dofete okokana fe elongi bongo oza viron misisi mpi babokundu banzoto bwayo. Voilà, merci beaucoup, merci. Donc jusque-là, je suis en train de voir s'il y a le sosie de vue de loin. Je cherche. Hein? Ouais. Il y a 2018. Ceci, il y a vu de l'heure 2018. Témoigner. Alors, je vais te demander un artiste. De la Star, il est où? De la Star. Il est où De la Star? Mais de fait, Dieu merci Mbokani. Ouais, bien. Dieu merci Mbokani à Marlène Tessa. Dieu merci Mbokani. Bambota trop Chancel Mbemba. Youssouf Moulumbu. Donc fait on est au solo là qui. Voilà. Bon soutenir les qui comme ça la bien voilà. Merci beaucoup. Merci. De la Star. C'est un artiste, messieurs dames. N'a bien nous boyer parce qu'il va. Je suis sûr que ce serait peut-être pour une première fois. Il a l'habitude de le faire. De la Star. Tout ça la disque est commandé. Na senge logo moko aboka trésor pour tout. Aboka trésor pour tout. Trésor pour tout. De la Star. Boka trésor. Il y a Miss Gaga trésor pour tout et c'est la moi bien. Babi Boka trésor pour ta Miss Gaga. De la Star. Aswa ya voix nani. Et sommet comme Michou. En complicité le public. Yo tout le public il a joué à l'année et sauver Tomicho. Ok, ok. Alors batata ba mama maza kumona ngawana maka umone video nga za kumona maka musaka te maza kusala na sepela ngote un point maka mesha wote kusala za kusepela na ngote. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord s'il vous plaît? Merci, Michaud. Lofangano senga kaya Charlie Boy Ogopoan Benjamin Brice Maebi Basekatemo Asoka Mwagene Zale Sanga Please Mokondi Chikwa Ebi Ogopoan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bella. Voilà. On va poursuivre. De la Star. Bidi. Akangami. Non, nazara sir na ye. OK. Akangami te bako sotango. Bidi. Wana mavanga ya pamba wana. Na wote kukutana na chaka beta yo.
wana soka peto wana mwana mavwanga ya wana pamba watu aza faut penser loko aza ko baba ngana mabele faut te laisser wana mavwanga non esuki wana kasi azofa nani sai tabi de loin bon tobani nanu sai voilà eloko tosala na Daniel Kabelo na Yannick Masana ngai baka ndenge za Juventus sai Jésus de Mbandaka mon père ba comédien vidala keba moningane masabweko ma ozono sokita Daniel Kabelo ebi Yannick pa ebi ozokana eba nokene nokitane tana toute bana Tous les soirs on saï. Alors, merci. Attendez, nous allons clôturer avec la voix de Charlie, vue de loin. Juvenal. Bon, là, aidez. Pour les Moukenia. Alors, vue de loin, pour un bien de Michel. Allô, micro, ok, d'accord. Tu as bien na face B, hein. Aux qui trophée moi n'importe alors. Il peut biso vue de loin dans l'ennemi. Pour les Mukendi, il va biso ba Charlie ou va vite de loin. Tiens, qu'est-ce que tu la boutique. Appelle-moi Capo. Appelle-moi Capo. Juvenal. Merci. Dauphin. Ouais. C'est comme Makamaboy Nakufa. Nakamwe. Mister. Oui. Joie chance kende liboso monguna kutate. Merci Makonzi. Hein? Koti la biso ma peke polete. Yeba ke yaya kulutu. Art na discipline. Les lois tout ça ba vie de loin. Poto ki poli na bayaya. Dauphin za star ya usakanate. Mutu avajaka ebi valaka Dauphin libanda. Mais soka moninga ata leka ki vitesse pas malembete na obaluka na moni ya Charlie. Akutu comme na vie de l'René te ka ya Charlie. Idem la te loko wana ekomemo liboso. Mais kobo sanate faut boka ka trésor pour tout ya Miss Gaga et Patou Kabangu. Il y a mère Hortense et Dieu merci Mbokani ya Marley était ça. Merci Mokondi. Voilà. Na pesa sur Kebano. Nicolas Kebano. Aziba passe. Voilà. Patou Kabangu, Nikens Kebano, Willy Makebu, agence Newcastle. Là il m'attend puis à Brunel. Ok, voilà. Badjoko Bazola Nanga, Jancy. Voilà. Juvenens, merci beaucoup. Merci. C'est pas encore très fort pour de la star. Merci. Merci Dax Menayame, Alfred Ntimbu, Focus Malonda, Cédric Moussiala, Okapi Production, soit faite Ange, Joe, Jared, Gires, Grâce, Ondélif, Bel Ami et Blaise Yamala. Merci à vous autres. Enfin, au moins c'est vite. On dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen, ouais. Voilà, Triangle Event, David Lompema, Godson Ibenge et Moale. En tout cas, merci beaucoup na groupe Triangle, grâce à qui Toza Awa, Lelo na Planète J, David Lompema. Alors, il y a quelqu'un de Menace Conception, il est où? David Nani Lompema. C'est que place à Zakawe. David Lompema. Alors, viens mon cher ami. C'est 8 mars. 8 mars. C'est le lancement officiel. Lancement officiel. La première marque universitaire. Ok. Donc, Nazamwana Kampa. Ouais, ça va circuler. Après Nazamwana Kampa, il y aura Nazamwana IPC. Donc, le détail c'est vérifier. Visitez notre page Facebook. Nazamwana Kampa, il y a tout là-bas, Donc,
C'est ça le message, c'est 8 mars, le lancement officiel de la première marque universitaire de vestiments en RDC. Nazamwana Kampa, donc le 8 mars. Ça va, c'est bon. Il y a des t-shirts déjà. Il y a déjà des t-shirts, il y a des babouches, ah, t'es fait bon ami, bien allé faire la na repoit tao. Puis en 1000 francs c'était dans le roi. Puis en 1000 francs on dénoncer yo. 500 gas. Eh Nabou. Et bon 200% dans côté. Ah, bon 50 chimbo gas. Dans le bien dauphin. Yes, Yachari. On s'appelle le 8 mars. OK. Naza mwana kampa. OK. Bongo biso bana makala, bana bongolo, bana bumbu. Bana gitambo troyate. Invitation cordiale à tout le monde. L'invitation est accordée à la Moutinho surtout. Ok, merci. Voilà. Alors, je crois que nous allons nous séparer, messieurs, dames, avec d'autres artistes qui vont nous faire plaisir. Stemai et Virus, les tout derniers intervenants. Après, on va se dire au revoir. Les tout derniers intervenants. Merci beaucoup, Nabana Neso Tchangu. Nalobangonga nala, ya vidéo na mwana Tchangu. Tchangu ne tombera jamais. Na mwana Tchangu. Na Botama na Njili. Na quartier 1. Na Fanda na Bomongo 29 bis. Voilà. Bapangu, Bakingunda, Bakotana Toyebi. Voilà. Bakali tous Toyebi. Donc moi Nanjili confirmé. Voilà, nous avons Stemai. Ouais, non, tu peux occuper de grand prêtre Nanjila wa. Viens dans un maître Irimaou. Donc maître Irimaou, Pinza, que son âme réponse à paix, n'a pas bien. Trifen, Naza qui n'avait, mais Nagoya. Merci. Voilà. Alors, Stemai et Virus. Bonsoir. Botulanga nini? Botulanga nini? Yaya na kamwe mbali boso na mona mutabela ali kukuma azoteka Kongo bololo. Siko place akelaka yoka le babelaka Kongo wana kili kukuma. Hey Kongo. Hey bololo. Hey Kongo. Hey bololo. Hey Kongo. Likamba kama place il va la place bason baba komi kose côté capé va silika changer destination na Gombe. Wow. Croyons qu'il va rechanger ko bela la place ongelika ko bela ndo bela kuna yoka penda obelela. Hey Kongo. Hey bolo. Hey Kongo. Hey bolo. Hey Kongo. Hey bolo. Kuna be basoda ba yoka bayete. Ba yokupe. Bakanga vie balali save ba beta be. Piaka 5. 21 bakange susu. Piaka 5. Va telemi. Bapese comment va être teka. Vengo be les changer. Yo be la be. Eh bolo. C'est moi. Ati. Toza la différence ba fille à qui na ba fille à poto. Ba fille à poto. Si on poser question en français comme exemple. Bonjour Tantine. Oui bonjour. Où se trouve la ville du flambeau? Azor répondre la douceur yoson. Yo à répondre. C'est juste, si tu passes, première avenue, deuxième avenue, troisième avenue, là tu vas déposer ça ici. Ok, merci, bye. Mais il y a quand on a au coup j'ai fait l'amour de ton à brosser minute pour nous et quand même la mine au radra. Je peux faire un mot. Bonjour Tantine. Ni. Naluka Beni Mutiba. Abeli Mutiba. So ok. Oh kito. Tina coin. Au côté na porte mon rouge. Yaya, kola la poto à repos. Okomona, papa lali, maman tele bon la tolo. Wala ba lota. Ba la plage, ba la site touristique. Ba la boîte, ba ça na musée. Mais kola la kin à malaise. Okomona, papa lali, maman tele bon la tolo. Wala ba lota. Ba la mbanda ngungu, ba ça na mbandaka. Ba la gemena, ba ça na batalamo. So kebite, ba voyager. Mais na posanguba. Yaya, kola mkala poto à sentiment. Okomona, papa so la msamaman. Jennifer, oh, quelle bonne journée de ma vie. Mais, Kolamkanakin, la mbutu. Oh, mona, papa sur la maman. Nadine, Nalali. Nadine. Oh, ni la mole, Maboso, Yelambeli, Nalango, Melasolam Sanga, au moins on se Voilà, merci beaucoup, merci. Et sans oublier Champion Koi, Maître Maboko Mabé, merci vraiment de nous assister aujourd'hui. Combat Maboko Mabé. Oh, ouais, Maboko Mabé, Péro. C'est que Fakanga Kajavana Kende. Oh, comment on a Maboko Mabé. T'as raison, c'est pour les bangs. Et l'ongle va jouer à Togo. Merci. Alors, il y a Charlie. Dauphin Boulamatari. Bah, aussi, c'est Mission Nayo. Ouais. Bah, message. Et puis,
pour le nouveau plateau, il y a B1 Show, Tozala Sikoyo, na Vie de loin. Voilà. À toi, Charlie Nongi. Ouais. Dans le plateau, on a aussi là, le tout premier invité déjà, il m'a annoncé que c'est en coulisses. Quand on vit des plateaux, on a Kitoko, Tozala Sikoyo, na Vie de loin. Voilà. C'est la différence entre Vie de loin et Charlie Pesala R. Si, il y a des choses différentes. Prenez par exemple, Nabimi Kakanare Ngamoko. Batebele Boko Sanga Shaingeye. Batebele Boko Sanga Papa Chéri. Batebele Boko Sanga Werenson. Batebele Boko Sanga Dauphin Moulamater. Vraiment. Mais, les lois qui peuvent nous annoncer va faire Moussoussou. Voilà. Voilà, je dis merci au général Jean Dédieu Oleko. Merci au général Banzé. Merci à papa Jean-Charles Sengemani. Merci Colonel Mbombo. Merci Mamadou Richaud. Charles Bisengemana. Nalela fort. Mukonzi Aspepe Boga. Papa Charles Okoto. Jean-Charles Bisengemani. Jean-Charles Bisengemani. Charlie. Nalela fort. Colonel Oleko. Papa donc général, mon général Oleko, mon général Oleko, ah colonel de colonel Mbombo. Mbombo non. Moi il y a papa Oleko, colonel Kassongo c'est mon papa, mon colonel Kassongo, Bambota trop, colonel Mike Mikombe, il y a Mama Tatali, Namoura, Bambota trop donc va continuer sur la police, Moura, respect, vie de leur confité, respect tout ça, baroulage angaye nazoye bate moi c'est la balé aboti mon na siffler na pesa comme roulage mais na pesa comme arbitre pour na bino moko. Voilà, merci beaucoup. Josué Moufoula, honorable Tela, Josué Moufoula, Mamadou Richaud, Bibi Chamala, depuis l'Angola et tout le monde, Mike Monsissi Mangala, DJ Stéphanie, tout le monde, je vous dis, Mike Monsissi Mangala. Moi je vous dis merci beaucoup, on va se lever avec Vie de loin. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, merci. Boyambi Bisso, Nat Changou, c'est voilà. La toute première émission, Libanda, B1 Show et Salami Awa, quartier 1. Planète J, merci Gérant David, merci Triangle, Batoutou, Okapi Production, caméraman, Bamastaton, en tout cas, Bayaya. Voilà, Dauphin, Yann, Batoutou, quoi, Bolingara, Dauphin, Patrick, Pichou, Eric, Fiston, Antoine, Mélanie, merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Et Zalaki Kolingo Mingi, Ndeng Nazaboye, Kolongo Mbalamako, Nazo voyager na groupe. Toujours que nous rebêtons na Mwanda. Gauthier Mascotte. Ndenge na zaboni na sa. Nakasa. Kolongo mbalamoko vert. Wasali bali po yembaka top ka ta Mwandule salama bien. Oui. Mwandule bisomba. Yembaka. O yembaka. Na yembaka me banzembo za trop sexy. Toke kaka. Dauphin. Na beta drum. Na yembaka me banzembo na ngaza o bakina kuti na bibembe. Na beta drum. Eyule. Tengam no betango. Oh, yam to betango. Oh. Me fait. Merci, au revoir, merci. Ila. Kaka pana ulanda. Babisiti ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Equateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano.